Saper abeto anizo nakuza tawa mingi fait parce que beto vanaka lutaka nan deche émission depuis tama. Ya indike ya bubu fait. Yo monika le mo ba saper rega monsieur tout fait la braza, le rega na Cameroun, le rega na Kin, le rega na Matadi, bubu ndike na Boma, mbaza ndike na Mwanda. Ya kefe ke ono bubu kama yambani mais muvana ya baga depuis tama. Je sala encore Mutulezi Jérôme ba charge. Si porter kaka ba charge wana. Même encore on les battait. Alors il y a une vraiment ko benga fioti le grand sapeur an kuisa na kati ya studio bet ya RTDN comme ça an kuisa na pour se présenter. Il est là, il est déjà bien vêtu na moni. Bonsoir. Bonsoir, Ndemonangaï. Kala. L'os na l'os. Kala, vraiment. Espace toujours. Nazali toujours. Je dis qu'à Gabiso de la homme d'affaires. D'argent. D'abord, ça, pour ça, faut ça l'ambongo. Voilà. Faut ça n'a pas faire. Ça peut être que voilà, ça peut être évoluer. Moussa na minute chaîne avec RTDN. Il a vraiment son excellence. Monseigneur Réflex Cyprien Bokadinkwanga, l'homme de projet, Makuku Matata Matere Benanjongo, Banagulanda Beto, se présenter d'abord Zinange Gevnan. Bon, où est le juriste de la SAP? Juriste de la SAP. Où est le juriste de la SAP? Où est le juriste de la SAP? Oh. Mais oui. Mais avant de ma pape, il faut passer par jury. Voilà. Nous avons mis ça cerveau, c'est la pape de la région qui tende. Et ça y est, le juriste de la SAP. Avant de ma pape, il faut passer par jury. Juriste Tangoyo, tout ça toujours, na événement où il y a une makamouya SAP. Tout ça na bataille en haut, il y a tout qui va passer 27e année. Voilà. Il y a c'est poste la pape de la région qui tende. Na uta ko beta ngona matadi. Tout à fait. Na uti na matadi nzimwaka ya kosakana te ba kimi tombe. Na sali be biso belé nazo zela bango batikali ko mona na te. Bona boma. Oh mais na boma. Est-ce que na matadi kuna lobaki na boma si na beta déjà na leka. O esanga ka nazo sala kaka ba exemplaire ka ba mona kaka ki jigiste azali na boma azali passa azoleka atika moi elembo pour te koyi koleka ka buite pour te ko beta déjà na matadi. Voilà. Matadi obino ko kumisa kawana. Bakoki te tombe. Maintenant ce qu'on a na boma nazoleka pe mwanda. Comme na ndenge ba faire nazopasola ka toujours. Ya on a wesa bino bala boma na azali déjà. Allez. Papa Malobaki il était comment? Bien sapé, bien parfumé, n'a pas cru façon. Mobima on est aux abois. Et là, on a dit que dans le monde de SAP, au monde de SAP, SAP d'abord pour ça la SAP, il faut une histoire à SAP. Tout à fait. Il faut une histoire à SAP. Mais ça, c'est une histoire à SAP, c'est quoi? Histoire à SAP dans le Baranabatu qui est Babo Sanagate et c'est quoi religion et banda? Religion qui tende. Religion qui tende. C'est ça religion. Ouais. Religion oyo ebandi na sefa avant ni akosa bakolobela makambu oyo auti nango na sefa nde aye nango kisasa pe akatisa ngo ake nango na poto voilà ebele baye bagate po lelo cerveau ça lobela makambu bilamba auti nango na sefa mutakenda poto liboso papa we malani akosa mutakenda poto liboso eza papa wemba akenda na makambu sap te makenda makambu miziki oui akenda na makambu miziki oui akena mama miziki sona nango akendeki na mama sap mutakena mama sap eza nyakos okay nde tango yako yamba deuxième fois ba voyage ba papa wemba alakisi bango ndenge nini makambu ya forme ezali alakisi bango na ba kinkester emeneya oyo azalaka ana lelo ba obeta ba jacket wala ba obeta ba jacket ba capot ba nini ba bazobeka ba capot me ba ebite ke kui forme nde ya ngwana. Mais na tango bazon di ma question mais ba ko ndime après ba ko ndima après parce que asa descendant oyo asala ba intervention ya kati ya makambo belé ya monde ya SAP oyo bandai ko accompagner pe papa oyo na kati ya makambo oyo ya SAP voilà biso en tant que ba juriste tozali SAP ko sila kate
ça peut aussi la rater biso en tant que biso ba juriste tozali po ebele bakomi ko kima monde ça o kima monde ça makambo yo lukaki atoza na ba engagement mais quand même faut défendre yango parce que eloko oyo lukaki religieux za black té religieux qui tende religieux ali état d'esprit o so mona o état d'esprit ça te ke o okenda ko senga biloko na ba porte sa batu ozo luka bato bazana ba forme ba pesa kayo te voilà état d'esprit ça muto yo asomba ka forme azana foyer na ye alié sakaya foyer na ye azolo be makambu ya forme o elobi papa wemba inzo ya ngolo kento ya ngolo ona zape na mwasi ya makasi pe na zana e awa denzuli pasa tozana ye tosana na ba parcours ya ba voyage o me azali tokomona non na ko la sona ta te azali na ko la sona émission te azali merci na niveau ya ba saper la moni otamboli moi mingi premier saper na kini sana à part yona premier saper na kini mais azala asuste OK merci à trop to komi siko na niveau matadi saper nini oyo yebi ya makasi na niveau matadi ngai na niveau ya matadi na pesi ba message na ngai na luki bango baya bamonani te c'est kazate azate tokiti na boma sikoyo na boma saper nini oyo yebi na boma non na boma pe ba saper bazate oya moniki azali aya ko se défendre azate na boma dajo to sala na okutu ba émission na ye ba monana te tout comprendre na ye boye ba ko monana pété bako bimate na babilamba bango bazwa na ba port ya ba nini parce que papa soit ese kolaka susu te na ba niveau ba port wana babilamba bango batinda bozwa kazwaka wana o esa babilamba kitaka na aéroport Angile na DHL babilamba ozo mona o esa te ke et là mona o ebisa otajo makambo babilamba na lobake elamba esa te ke faut la sa griffe voilà usolanda elamba ezali mais na kalozo ko la sa griffe mais oui nakokoma 2021 on changer idée nakokoma nazoloba pourquoi bongo 2017 2018 ans dosala no émission na RTDN nazoloba bongo pona nini ebele bakanisaka forme eza griffe nzo eza griffe forme eza griffe te griffe eza eloko ezo accompagner elamba la première chose ya forme eza élégance la présence présence physique voilà yango eza premier eloko ya forme yo ne faut se plisa misu ya bato baza na nzela yo kasi sozo leka na nzela bakomona makomamisa na kasi elamba jamais il faut même la présence na yo tout à fait yango eza forme bokanisaka te forme il faut balakisa yo griffe oyoki yango nga te na lobi yango saper moto alobi yango saper d'état il faut mona élégance yango nde kosepelisa misu ya population nyonso baza na nzela yango nde balobi forme kombo ya elamba eza eloko oyo ezopesa elamba valeur nakoyebisa bino bomona naza na ba weston oyo eza bapère ministre est ce que na baplacard na bango baza na babiloko oyo na ba placard na bango o ekotaka bangusu wana bampese baza na babiloko oyo eza ba père ministre oyo eza baministre te balataka yango na baprésident ça peza ya banoble ça peza ya banoble ya bato oyo baza na bantivalere alors il faut kolobaka te bombamaka ntango oyebi mambo ya forme te botika po boza na mbongo te boza na mbongo te ya kolobelaka makambo ya forme voilà dajo na ye aba nini ke mutu nyonso oyo azala mpe ameli mpe ya ye tout à fait basisa bidimbo toza na bango awa ke bamoni ke oui c'est ça la saper aza mandia te saper aza mutu oyo aza noble bisika azali mutu nyonso fe asa senti ke il est là azo défendre cause yo sape faut qu'on défende la cause yo koke tambola na ba mesa ba tuté osengaka ba bien osalaka ba demande moko inutile sape ezala su ya mamba ko defa bilamba te sape ezala ya mamba ko defa bilamba za ba sape ba nyakos na ba kester ba papa wemba sape ya lelo eza modernisé voilà
il faut payer des formes. Bimisa mbongo payer forme. Au moins na Congo forme ezate forme eza na poto. Nga na soma forme na YouTube par internet. Et qui ta na DHL mais ko anjili. So tembe au mona yango. Na ye na ba valise tepo na la kisabino te. Mais les so ezali ke kisasa ndeza boma. Bunga bo mona ba pièce. Po ba pièce ezali. Nga za mutu ote na kangama ka na forme mon côté. Oh yoji. Oh si c'est là. Na betaka tout. Naza na tendance tout confondu. Na betaka tout. Yoji. Nga zo contrôler 6 tribus de la SAP. Nazo contrôler 6 tribus de la SAP. Yoji tombé. C'est ça, Julie. Nazo contrôler 6 tribus de la SAP. Ah oui. Toza na ba fou de la SAP. Oui. Toza na ba comédie de la SAP. Oui. Toza na ba courageux. Oui. Toza na ba playboy. Oui. Toza na ba sapé. Oui. Toza na ba liré. Oui. A liré mutu azali oyo. Mais c'est 6. Ah si c'est ok. A liré mutu azake alula bilamba azana mosola ko somba te mais soka lati fashion nae au sentir que ayebi pe makambo yango. C'est ça la liré. Merci. Merci mille vraiment na bala pas de Moubanza tous les wallons tous les sisabidi mbo bakele wa vérité et bimi. Ametu bano atana usasa alimona fait. Na matadi mona na bon makutu on en parle plus. C'est comme moi des amis. Monde bazali. Na mwanda utu bazala kata. Na mwanda bazala ate. Tellement ba banana combinaison les gitro. Wana eza mboka oyo ya biso ya ngana yo. Wana mabele la machani. Ngana botemi na kati ya baki na base de kitona. Voilà. Mwanda ya propre. Mais to défendaka boma pour te coller le awa. OK. Voilà. Défendaka boma. Voilà, merci. En tout cas vraiment les grands sapeurs, je crois que au lobby mingi na bato to sala bango na kati ya succès Sada Malembe ba confirmer yango. Banani yango ko pesa ba salam comme ça tout ko ko évoluer. Ba salam na nga ko pesa toujours que na bana poto na bosanité marone grâce à Kanda Kumbu. Grand frère propre oya yebi bilembo ya petit nae na bosanité Mathieu Kumbu na bosanité Kiki Kumbu na bosanité bana nyonso ya mbinza na mabele onga na fanda na kati ya Kisasa po mbinza ozobo akaba kinwa bana poto siko na boma vraiment bogeta na boma bazali lokola batibo ya kula na boma bazali lokola batibo ba pi petit na nga batibo ba patience jika patience kinika ba patience kinika jika na ba boma na bosanité ba babi Mobutu voilà na bosanité ba file papa na bosanité Fabrice Kivala, voilà. Na bosanité Moïse Kivala, okay. Na bosanité famille nyonso nga na kuti o na ville ya Boma, oya ngai bayebi ke juste de la sapi azosala toujours makambu na ye oyo ayebi. Voilà. Sapi ça il faut yekola. Yekola yango. La pesi bana mboma nyonso mbote naza awa. Nazo zela bino batolo ba mama bilamba. On est ensemble. On est ensemble, voilà. Nazali. Allez.